na tata esemwami likola balinami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh, ciel ouvert, ciel ouvert, oh, ciel ouvert, ciel ouvert, ngeko landaka yango, ciel ouvert, ngeko talaka yango, oh, na Vincent Makela, ciel ouvert. Mbote mingi na bandeko nyonso bozi opportunité ya kolanda biso na tango oyo tika nzambe ya lola apambola bino esika nyonso bino bozali. Ça c'est votre émission Écho International. Émission Écho International est présentée par les pasteurs Flamme d'Angola. Na caméra kuna tozali na frère na biso Josué Brown. Frère na biso Josué Brown de asimbi kuna na caméra. Et sans oublier Cédric Makela, l'homme valable. Je crois que vous avez écho. Écho, ça veut dire bah nouvelle ou bah bien on a porté bah novidade. Donc le lot Écho international équité qui na terrain pour ayer la réalité parce que miracle moko ya monene salami. Parce que pour ça na thème toujours la lelo na mokolo na lelo zali neni. Les vrais miracles et les faux miracles. Donc le lot en tout cas tu découvrir est-ce que miracle sont les alaka nengeni. Miracle pia lokuta ezalaka nengeni. Donc pendant toute ton émission oyo na yambi mosali nzambe oyo za reconnu oyo azali na réputation malamu partout na mboka na biso partout dans le monde entier. Donc à tout à l'heure beaucoup monde y est déjà wana. Donc sans plus tarder na coach nangai nazoyamba directement les représentants légaux. Donc il s'agit de pasteur Vincent azako kamba communauté moko munene ya munene. Donc yende azali mieux placé à ko raisonner pe communauté oye azali ko kamba yango bokoyo kango à tout à l'heure. Bonjour révérend pasteur Vincent Makela. Bonjour mon Nzambe femme d'Angola. Bonjour. Kimi ezali na ngolo nzambe boni etonga na nzambe za ndenge nini etonga na nzambe za malamu biso tosalaka mpona lokumu ya Yesu tosalaka po tosalaka teke po tomimonisama oyebi bato mingi oyo nzambe abenga na bible atinda bango bavision mingi baboya na kopoka te boye na boye do mosala eza mosala mpasi soki pene ezaki likambo ya koyeba ntango mosala banango bana nzambe achangenga mosala parce que mosala eza mosala moko ya mpasi mais tozosala yango na bolingo ya nzambe na ngolo ya nzambe etonga ezotambola malamu lokola ngam na tambusaka yango te nzambe mo mutu atambusaka etonga na ye matizaka ngai vraiment ezotambola malamu na ngolo ya nzambe pasteur Flamme d'Angola. Voilà, lentement et sérieusement, je crois na yebisaki biso lelo tokolobela les vrais miracles na les faux miracles. Donc lentement et sérieusement directement pasteur Vincent Makela to limite oyeba o expliquer ba ndeko nyonso bazolanda biso na moment oyo est-ce que vrai miracle ezalaka na faux miracle ezalaka ou bien avant o expliquer biso faux miracle na vrai miracle talisa biso nanu miracle ezana nini na bato na bité ba sala nzambe bele ba limbola yango mais to linga lelo peut-être soit connaissance o ezapa na yo to yeba miracle eliko loba nini. Miracle ezana deux volets. Premier volet ya miracle ezali nzambe eloko moko on a vu na yo ezalaki pasi po esalama mais nzambe asali yango eza miracle c'était miracle donc ozalaki na basituation moko difficile ozalaki na bamakambo moko boye oyo yo moko oyebaki te nzela nini okoki kosan sortir na makambo wana eza miracle oyo nzambe ayi kosala na vie na yo esalami yo moko ozokamwa epuis na bato bazokamwa. Alors na deuxième volet ya miracle ezali na en cas ya maladie ba maladie mutu azobela mutu aza na situation moko difficile na santé oyo mayela bato esukaki makanisa bato esukaki boyebe bato esukaki mais presque ma bomoni kaka nzambe asali kati na mutu wana abikisami azwi bomoi ako malamu. Ça aussi c'était miracle. Donc miracle ezosalama na deux volets na ba situation ezala bombo ya mutu na ba vie sociale na ba makambo susu ba mamingo zaki na ngombo neke zaki difficile mais miracle salami ozui na makambo yango et puis deuxièmement na cas ya ba maladie tout ça banini ba problème de santé mitungisi ya nzoto
miracle peut que ça la mana vie na yo donc miracle c'est le moko oyo batu ba satanda ki na ngote na poisa bolo moko boye et ya no moko boye ya wande ba bengi yango miracle. Voilà, lentement et sérieusement, je crois, révérend pasteur Vincent Makela a expliqué Bisso News au Landa. Émission au Namokona Lelo a expliqué Bisso très bien, je crois, au Yoki Yango. Donc, lentement et sérieusement, toujours dinda directement dans l'émission na Bisso Lelo, beaucoup s'en a thème na Bisso Tolobaki, les vrais et les faux miracles. Les autres voyez, les vrais miracles, ils ont la nini, faux paix, ils ont la nini. Voilà, pasteur Vincent Makela, n'a évité. Na ministère nzamba pesa yo na yebite est-ce que au fanda na ministère de délivrance ou comment te ngana fanda na ministère de délivrance te tout d'abord ministère de délivrance c'est la raté oki pas ministère de délivrance c'est la raté et ça la raté ministère de délivrance ça n'existe pas mais délivrance et ça la kana kati ya le tomo oyo nzamba pesi mutu sonné batu ba komaka ministère de délivrance, de la délivrance, donc Bazara Libanda. Bazara Libanda, la Bible, c'est vraiment diabolique. Ministère, c'est l'automoté, l'automo, on a matika nabutu. Nakata ministère, toi, on a 5 ministères. Toi, on a pasteur, toi, on a prophète, toi, on a évangéliste, toi, on a docteur, et puis toi, on a apôtre. C'est fini. Donc, on a ministère, on a mis tant de pamba. Ministère de miracle c'est la raté, ministère de défense c'est la raté, au ministère de voyage c'est la raté, ministère wana eza ba makabo ba don oyo nzamba tina kati ya ministère. Mais en côté des ministères. Mais parce que Vincent Ebolimbi si na ndenge na kacho maloba mais ngana zomona beaucoup plus yo fanda na makambo na de défense parce que nazomona ba délivrance net lobi ngai moko. Nazaki na église na moni délivrance oyo salamaki wana en tout cas nzamba zana opena ilongo parce que délivrance on ngana mona ki lobi mutu abande ko tambola te a sauter ye moko abandi ko tambola bandi ko kima ezaki donc catastrophique lobi na église ezaki terrible donc batu ba kumisaki nzambe so na yebite mais na mona ka mingi na église nzamba pesa oyo kamba mais na mona ka beaucoup plus ba délivrance c'est ça la marine. Oui, et ça moko teni ya likabo ndenza matikati na ngai. Voilà. Donc nazaka na likabo ya délivrance et ça don et puis nazaka na don ya voyance et puis nazaka na don ya miracle. Nous allons prophétité au monde na prophète. Nazaka na mutu prophète. Nazaka na évangéliste, na be pastorité. Voilà. Nazaka évangéliste. Voilà. Donc likabo nzamba pesa na ministère na ngai et ça ministère ya évangélisation, nazaka évangéliste. Mais le roi n'a pas kamba batu, non kamba batu, bazana le temps monta ma pesingai, ne bebe nga pasteur. Mais n'a pas pasteur te. So ko tem mete lo bel nango te nangai, so ko sa moto yebi pena siki makambo ya nzambe. O ba ke moto azan ni docteur ni prophète, mais c'est un évangéliste. Ponga na ça qui est un peu trop chaud hein. Mais voici bazaka ndenge wana. Be évangéliste bazaka ba bidozer na bokonza likolo. Po biso nde tokendaka ko libola batu, ko péché batu. Pour na kana bombe pa ya nzambe, faut ça na chaud, faut ça trop chaud. Voilà. Donc les andeng wana. Mais so comme miracle salama, moi voyage yo salama nini. Donc ezaka makabo eza ko accompagner ministère nzamba pesingai. Mais ko ba kena vanda na ngo pedate. Ngana sana ministère la parole. La parole. Voilà, lentement et sérieusement, na dédié émission Oyo na Maman Pasteur Bene Makela. Vraiment émission internationale yangoyo na dédié émission Oyo na évangéliste Ange Mwamba. Pasteur Tetenda ya pe prophétesse nanu na kimbangu prophétesse nanu na kimbangu Nzamba Pambola yo prophétesse Patricia Masongele toujours na kimbangu et sans oublier apôtre Idi Amin Dinzo Kimbobo Charbetier et sans oublier héritier Kasongo Mokonzi ya Bruxelles. Voilà, pasteur Vincent Makela na lobi botozo lobela faux miracle na vrai miracle. Na lobi sikoyo na ba église le romona 780 jours de délivrance. Mais constant au sali batu bazo kende ba délivrance ezo salama. Pourquoi batu wana ba oza la délivrer ils a pour nini? Est-ce qu'on est dans la délivrance ya ki ya malamu to délivrance ya mabe? Avant na kota kuna papa pasteur Flamme d'Angola so communique avec l'église parce que se baser na délivrance.
église c'est basé na prophétie église c'est basé na voyance et c'est église nzambe te on est église ya diabolo et c'est église ya diabolo parce que diabolo mutalingaka ba spectacle wana bunzambe ça ba spectacle te tout d'abord obi qu'est-ce que l'église l'église elingolo ba bato yo nzambe ati bango pembeni les gens mis à part nde bango za na kati église voilà obi nasila na tengo batba pasteur moko ndibela ngate obi que l'église to côté repentance te na église de to côté repentance comment expliquer biso na commission de kamu parce que l'église bato ba yekunda babongo na parce que babongo ni déjà yango ba une église pour ba za la fermi mais est-ce que bato batia ka repentance pour ba payer ba kota na église c'est ça le mal maintenant église la place ba payer te église la place bato yo basi bandimeli Yesu mais est-ce que tout le monde va payer ba kota na église bango na bandoki ozomona oui sikoyo erreur comment ko sala mandele nini église comment bato babongo limité matin na banani donc ce église primitif au moins l'église primitif ba payer ba 5 na 4 te tama nane na safira bayaki na kibupaganisme na bango po bakosa bakufaki directement osomona dans l'église il faut bato ba se répartir ne ba vanda kuna bana ya nzambe ya toko bikomona ba poisson d'église kindumba d'église bani or l'église c'est pas bloc wana te parce que mutu esengeli en église bati basi bateye la bonne nouvelle abongwani après il y a fandi na si église ba ya fa d'église voilà est-ce que pas la affermi azala assidu sikoyo na kati église azozela bokonza likolo voilà l'église yango wana ole tokambaka eza l'église te eza l'église te parce que omona totota mabeme na kati église bato asambelaka mbe bazoswana na église baza babinemi na kati bato bazobunda kuna kowela nde ezali or église ekozala biloko wana te église ce sont des hommes mis à part par l'éternel ça gagne bango déjà sikoyo apesa bona maboko ya babateli ya bapate po balesa bango bilei ya malamu bakota na bokonza likolo lipamboli mabala banino ekoya nsima après avoir kose repartir nde wana ezali bamatabisi nzambe azopesa so dans l'église ozo comprendre mais ce que biso tokomisa yango sikoyo lokola doctrine base moko boye na église eza erreur makasi passe femme d'abord eza erreur voilà lentement esirement je crois pasteur Vincent alobaka na ye vérité nga bakestion eza ya ngai réponse eza ya ye voilà pasteur Vincent donc tobimi mpenza na libanda ya thème na biso te ya bamiracle nalobi boyi mais lelo tokoma komona na baeglise na biso komona ndoki aye pa umela wana azokima te baomona mpe ye mpe te ezalaka ndenge eza force à prière eza toye comment tout d'abord na église le Saint-Esprit toza kochapeauter église Saint-Esprit tezokamba s'il y a le mal dans l'église le Saint-Esprit va nous révéler molimo ya nzambe eza molimo ya révélation parce que na kati église obibi belobi bato na masumu bakoumela na koyangana na bato malamu te bato malamu te voilà bible ngai te bible tolobi mais non so bato koma koyangana parce que église alo eza so église te ozomona église ezokambama na bato babengama te bato nzambe apona te basi mpe batitre ki référent basi batitre minene mais baza basali ya nzambe te yango ozomona ndoki mpo azala ndoki il faut baconsacrer na kindoki ozo comprendre donc bapese pouvoir na kindoki alors pasteur mpe oyo alingi azala pasteur akambaka église il faut mpe azala mpe na pouvoir ya bonzambe bakotisa ye pouvoir ya bonzambe nzambe abenga ye akotisi ye biloko ya tata moto na kozala très puissant kala okwesa bato te mais akokamba bapate ya nzambe mpo ete satana aya te abebisa bapate ya nzambe mais lelo komona diacre azokamba bato aza ne ndoki titulaire ayebaka nde tamonaka nde te wana diacre azomatela ye ayebaka nde te mama moko aza donateur na église so donatrice so donateur na église mais okomona papa na mama wana grand chor azopesa mpe pasteur bacommandement oui omona yango bato mosusu na église bazalaka batouchable soki alobi akangi babana botoli bakiti na botoli bainstrument ake na yango e pasteur akoloba te yango nabake pasteur mpo asala mosala ya nzambe bien il faut azalaki ndoki ya bunzambe soki eza te atika na ye atika ozomona donc mosala nzambe eza lokola course ya bato ropi oyebi yango soki moto akimi apesi moninga
bâton au moins la course wana akiba kim ezande moko ya mona pour muto akoma pasteur akoma mosali ya nzambe il faut tata na ye ya molimo nzambe révéler ye que pasteur Flamme aza mosali na ngai aza likambo kozala pasteur ne papa molimo ako consacrer mutu wana akozom se pa ya nzambe nzambe akokamata biloko na ye ya bunzambe akotisi et pas mutu wana à travers papa na molimo mutu wana sikama ni ko exercer bisala nzambe mais le sa bongote osomon ya le sa bongote même na tamba ba Pierre Yesu tabenga ki bango auriate bango même Paul aza tata molimo te mais ye moko nzamba benga ki ye akoti ba makabukati na ye mais Paulo afungwama akoma Paul akoma apôtre Paul il fallait passer par Anania voilà siko tuna ndeko azona na biso aleka pa Anania ba fungole biso rien mais le bon ça la fait ba miracle ba bazo koya ba bazo bika quoi ça miracle te ba tomber ça miracle te yo ka si sont quoi des miracles et bon mutazana na mbaso abiki miracle oui et quoi ça ouais les miracles aiza miracle siko pasteur Vincent na lingi na yeba to lingi pe na bandeko nyonso ba olanda biso ba yeba oui na lobi tant miracle salamaka to lingi pe sa bato ba olanda biso mayele tant miracle salamaka ndenge nini bato ba ko yeba ke miracle o salami e uti ya nzambe ou ya nzambe te parce que Flamme nango kota na mutuna na yo mais tika na bisa yo o moni ba guérison monsieur salamaka ba guérison monsieur salamaka ça appelle miracle pensate mais ezali guérison divine divinement mutabiki le miracle ça biloko o ezalaka il est comme c'est impossible étonnement ouais comme ça kabatu ya monde miracle mais biloko surtout ça to benga miracle ça miracle et ça guérison divine nzamba biksi mutu wana divinement mais le miracle papa Flamme et ça makam oyo ezalaka te on est na mona ki lobby na église et pas na yo tengo ngala ko milobela te te wana ngai mona ko loba parce que ngai mo hier donc lobby le kinga mona na ki présent na église na mona ki miracle o salami parce que éco international ce que loko za bongo lo ba bongo e ko sarati to ba vérité na mona ki miracle o salama ki lobby na etonga o ya révérend pasteur Vincent to kamba mutu ba memie ko mema na église pasteur Vincent sambeli pour na mutu a telemi a pumbwa bandi ko kima mais mutu ane ko tambola te donc wana ezaki pena miracle ozota pena kete o miracle za ya nzambe donc miracle ya nzambe pena ceux qui oza ya nzambe oyeba pena ke miracle za ya nzambe so pasteur Vincent tolingi we expliquer bato na si obandi déjà ko expliquer na isa biso ke ndenge nini mutu miracle ya nzambe salami mutu azali kotambola te atamboli au moins après 2 jours mutu wana azongeli susu même si toza talai nango est ce ezaki miracle ya nzambe to ya nzambe avant na répondre oko permettre na sur les bana ngebele baza c'est ça problème merci pour na pesa ngani na pesi évangile et dit na moi c'est maman na na France bote mingi évangile et dit ozala nyongo na ngai na pesi papa Anissé na moi c'est sœur Mati na France na pesi frère Célé bana nga bana motema frère c'est na moi c'est na ye maman Jackie na pesi bote mingi na pesi c'est Brunel ma bien aimé c'est Brunel bote mingi sans oublier sœur Iguette Sima on a pesi bote mingi na pesi sœur Sylvie bana nga baza aux États-Unis papa Flamme na sœur Grâce Moyuma bazo tonga église hein nzamba kutana kina na États-Unis alobi il faut atonga église atinda ki mbongo poto sala musana église nzamba pambola yo sœur Sylvie amen pambola ma omoni ba frère mekiliste bango wana akene États-Unis kalami kite mais atindi mbongo belé poto tonga église encore to sa misala na église vraiment nazo pambola ye na ye sœur na ngai mwana na ngai Moyuma Grâce nzamba pambola bango na pamboli frère Jonathan Manzila na pamboli frère Diabonda en Allemagne na pamboli docteur Boboli Banda aux États-Unis na pamboli maman Véro en Allemagne et puis na pamboli ma bien-aimée grande artiste ya moi si sœur Annie Kinen na France à Rolanda sœur Annie Kinen asa grand artiste grande artiste voilà star sœur Annie Kinen grande artiste ndaba pambola ye pourquoi na pambola bana ngai ya de Bereka na pambola grand frère na frère Jean-Marie na pambola bokilo na ngai ma Marcelo moi si na ngai aleki maman na Kapi
na bana na nyonso tout nzamba pambola bango. Alors n'importe qu'on a répondre yo. Voilà. Le vrai ou le faux miracle ko ba ondegeni. Na baina na vrai miracle. Le vrai miracle pasteur Flamme d'Angola. Okoyeba yango tango moto asali miracle wana ako se effacer nzambe ne mtako so lokumu. Ya ko mitombola te. Te yete. Oh bomoni na sali boité. Ya ko se effacer. Parce que ce n'est pas lui qui a fait le miracle. Mais c'est Jésus de Nazareth. Voilà. Papa Nan. Au moins tout ça l'émission à Water. Mais avant il y a manga au pesina nous. Josué Blanc-Bout. Obi pour l'année. Pour l'année. Josué Blanc la chaîne était. Mais il y a un temps filmé. Aïe pas ça sur canal to solo baboy. Donc c'est kangane caméra. Yo gang c'est mon angolo mo bi mesate. Exact. Vous comprenez? En guise de reconnaissance. Il y a un peu si embouti. Là nous fallait même monter mission. Vous comprenez? Donc biso to ça ba punda ya pamba. Yesu nde. Voilà. Na posi na graphe Jean-Marie Mbote mingi. Yesu nde. Au moins qui que tango ba pierre ba saki miracle. Ba to ani ko kusa ba pierre na bi oh. Bozo ko so pour nini? On est que so tsa miracle. Oh yesabi sote. Yesu bino bobaka ki ne kulusu. Il y a un homme dans la Bamakabu. Donc, miracle sur le tombeau de Jésus. Premier critère. Deuxièmement, et même na repentance. Voilà. Parce que ce qui miracle continue à Kati à Moutou. Il y a que Moutou a esprit de Dieu. Ne continue à Kati là. À côté qu'elle a la même personne. Il faut changer directement. Hein? Nasa na moi na ngamo comme frère Jema. Au monde qui bangolobi awa moi c'est ne c'est sur nabiso Mati. Il donc c'est Chati. C'est Rwanda Koufaka. Bah tu vas nous ouvrir l'hôpital, ben une église. Tu prier pour la sœur Rwanda, na prier pour la sœur Rwanda à la Mouki. Mon ba ne mbara moka boko boté ma tilelo. Miracle, on a miracle. Parce que plus de 15 ans d'église. D'ailleurs, on a baba au monde, so ngo yo baba ngo. On somme la miracle. Miracle, ce qui nzamba sali miracle katira moto. Donc, elle ngomba ke nzambe ye moka koti la kata mutu wana. Mutu wana kobongo na motema andimeli Yesu. Botanga ta na pona ninga mingi kotea mingi te na ba mission hein pour les églises té. So batangi maintenant acte 3. Comment là je sais tina se. Bon mona ke Pierre na jaba tamseli mukakata le wana. Ta batamsu mukakata le wana bani ko sauter à côté na bango l'église. Kokumisa nzambe to do atikala ki ndenge moko te abiki libela c'est fini ba Bartimée balandaka Jésus Zakai a vu miracle yeso kota kata ya ndako na ye abi Zakai lelo lobi ko koti na kata ndako na tu vois même ba miracle zo sala ma oyo bele to zo mona oyo soit des ba miracle naza mo mukela badutu na ngo to miracle et même ba mutu na repentance et puis mutu oyo nzambe utilisé pour ça miracle wana ako se effacer Jésus ndem ta kotombwama tombwama Yesu tombwama na yo voilà Yesu ta kotombwama voilà ndenge to ba vrai miracle yango wana esalami personne to na biki terminé zonga sus na était ya talaté parce que ceux qui miracle c'est meka na bo moni abongo ni motema abiki directement Jésus-Christ na moni mwanzambe ko remplacer et pas parce que mutuko azobela to azambe kakatano et ça futuma et ça mni mabena kata mutu wana alors so mni mabelo ngwe miracle ye nzamba kote kata mutu wana mni mone ko songa sute mutu na beki libela parce que fla oh to mona ke zongi et ça ba miracle benati ya ba fo miracle voilà pasteur Vincent tozaka toujours na mama miracle oyo tozotala na ba mais la lobby a fauté ya fo koloba yango OK na lobi bolelo totala na ba télévision par-ci par-là to okende tozomona ngona musala nzamba zoteya azwi sapata longoli ya bambi mutu omona pe mutu pa boko ezaki ndambo ezongi normal mutu amoni miracle na nzambe wana de 1 tozomona ba feste tozomona omona musala nzamba fi tala bulangeti afiniki bato bazi miracle est-ce que wana toyeba te saka ba miracle ya solo to ya bikuta bon nzamba za souverain oyebi nzambe soka koti mosala akoti mosala na bonganga nzambe akosa blom su boko douter na yango mais mingi tozomona awa passer flamme eza ba magie mingi eza ba magie eza bonganga nzambe ba ozela ngwa eza baba so ba magie na ba temple ba passer mingi baza na ba temple
baza na kati ya baya baza na kati ya baekariste baza na kati ya ba rose croix baza na kati ya ba eza ebele voilà nde bazokende kosomba bamiracle wana bazwa bamédia ya bamiracle babaga ya bamiracle bamontre ya bamiracle baceinture ya bamiracle ezali donc andimi azwani honneur na mokili awa azwani honneur na mokili yo monaki te ke toaki na paster moko na mboka na biso awa azali ko ye bamiracle osaka komisa bato biloko na nzoto komisa biloko na nzoto yo oyebi tokotanga kombo te yo oyebi komisa bato biloko na nzoto soko otala biloko wana banimero ezosala masu te adose ou bien ndenge nini oyo oyebi yango ozotuna nga na nko ndenge te ngai nayebi yango nayebi na kombo na bi adose ou bien ndenge nini adose te seri wana eleki fa kota na série il faut kota na seri mosusu série mosusu na série ya ndenge nini nga nayebi ye mo moto ayebi seri mosusu yango nga nayebi te omata sokona komisa bato bangolo banini koleka akomisi kota mosusu kosandisa bato moto osandisa se te asandi on a quatre fois ndenge nanu wapi pasteur Vincent Makela c'est ça tunanga totunana na bemission mpe toyamba bango balingaka mpe koleka te aki koya te tala na bemission akoya te parce que église eza lokola salle de spectacle bandimi bakoma bafanatike na biso yo monaka te monuso omona kaka pasteur sasa danger pasteur sasa danger akula église na biso loba papa dadi ozaka na yo moko ozomona alors ki fanatisme wana ezalaka mfutuma donc olie bato baza na esprit ya christ bakomi na esprit sectaire so takomi na esprit sectaire akomi très dangereux seke moto abongo okende lifelo akende lifelo ko akomi incrédule mais na kati église sikoyo incrédulité wana yezoka seka osala nzambe mosala or ke aza na libanda ya mosala nzambe parce que bato bazwaka banimero wana nga avana bongo na motema passer flamme nasalaka mpe satan je connais beaucoup de choses moi nayebi bato mpona bazwa banimero wana bakota bango esprit moko esprit ya domination donc ayi kodomine donc ensemble mobimba ya bato boko eza pouvoir na ye sikoyo oyo azosala ata ya mabe ata bozomona ngo na bible te bino bondimango ozomona lobi avanga nasambela mpo na bato napesi nanu bato baverset biblique totalingi yango na bible moto aza kotangela yango kozalaki mwana nanga mosali ya nzambe apôtre major balande mpe na chaîne na biso awa atangeli ngai nsima na yango nzambe asali mosala ngai kosala parce que le vrai miracle ezalaka accompagné na parole se ebalani te na parole soki ebalani na parole ekomi eloko mosusu papa flam nzambe amilobelaka ye moko biso tolobelaka ye te me amilobelaka mpo na ye moko oki te jésus azoloba na bato abi batuni oyo nani abi je suis celui qui suis nazonga nazali soki bokondima onga nazali te bokufa na masumu na bino bato babi filemo ozali nani abine sinonga nazali oyo nazali donc nzambe amitemoignaka ye moko amilobelaka parce que il est le Dieu tout puissant moto aleki ye aza te mais soki omoni miracle oyo ezotémoigne Jésus te papa flamme kodiscerne kutu te koluka kutu mosika te disqualifie yango mbala moko yo komi kofinika bato babulangete to bakongo babengaka bamfunga est ce que biso toyebi esika bulangete yango uti omapeza na solo masuba ntango mosusu mpe okabata sapatu na yo oyebi wana eza komanke bato meme nzambe akosepela nango sapatu oyo yo onyatelaka basalite no banini okabata mutu oyo nzambe apesi vale obambi yango kore ya moto eza sacré obete sapatu na yo namoni mutu mosusu azwi lokolo na ye na libuma mwasi ya bato mwasi ya bato ya libala oui mpe mwasi andimi mpe obonga ndima te dadi azongia te bona libumbela boyo lokola ndenge fils anyataka nini babengo nini bien totabusa mutuka accélérateur azonia te bela boyo ngai ata naza passe soli mwasi na nga nde wana kosilika okangisi bokosilika nakangisi te bena kosilika nosala très mécontent ngai azokosamosilaka valeur natiaka lokolo te kolotia eloko mais donc wana ezotalisa benaka eza miracle ya nzambe te eza nzambe te
Et ça, Nzambe. Et ça, miracle, Nzambe. Pasteur Vincent, tu as un maman miracle. Na moi que monsieur pardon papa Flam. Oui. Il est à terre négoté. Parce que vacanze. Atanga batu. Soka tie we. Allez yep pas domina. Yo pandu obina memio. A memio. On a so ba to mona ba YouTube. A memio Est-ce que on a un miracle? Ah? Mais ça miracle. On va fantir. Ça miracle. Baba tomber et ça la qu'on fait partie de délivrance. Ce n'est pas faire les miracles, mais ça, et ça on fait partie de délivrance. Mais comme on a spectacle était, on est comme spectacle, et comme diabolique. Assume toi, parce que comme on dit, pas pour moi la peine à quoi si? Non, pas ces flammes. Ce que sont à quoi on dessin. On a miracle. Mais ça miracle était. Voilà, l'autre thème ici, vraiment, toujours on a pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela. Dans le Bible, les lots, tout le monde a pasteur mingi. Soit disant, bah, ça va miracle. Mais si aucun anda qu'on a eu au monde, bah, maladie, au monde, bah, problème, pourquoi pas abandonner un anda qu'on a eu, miracle, bah, un anda qu'on a eu, t'es y a quelqu'un en parlant de l'église. C'est que nanda qu'on pas na eu, bah, problème, ils est délai, à quoi qu'on résout, dans le mais à quelle église, t'as là, miracle. T'es passé flamme, ça va ça la démoine. Ça va ça la tête pour être zarayo, il faut qu'on a envie de ça, non, bah, miracle, on a noté. Oh mais pourquoi ta femme le soit à bazar miracle migité pour ba message na biso bandi marat ba on dimo ba message na bino ba amona kaka leki na nga version ah ya na nga tanze mona muge mutoka Charlotte ah sur la ngana libo lumbu ba de bwana bisanga azo ndikata so beto mata pa yo ningi maite siko ta ko mosali ya Nzambe amona kaka Vincent ko yo lo so sur la mutakala na mbula wa atika ba fanti rwana oh na bunta meso ki mutusi abungisi croyance abungisi kondima eloko nza batika na mutu papa Flam ato sambel ne pone miracle yo sala parce que trop bon miracle c'est la foi tout d'abord mutu andima nanu soki mutu andimi e nza ba ko déclencher miracle d'abord monayi ngana no baba to ke li felo mingi ezali obani otango mingi opesa ba critère ba to ke na li felo ba to ke li felo OK to yo priba do ke li felo pas c'est Flam ba to na malamu eza mingi ba famille ba pasteur on est à liboso ba famille pasteur ba to mingi ba obikate parce que ba ndima bande ko na ba voter OK deuxièmement ba maman pasteur wana ba mona ba konta likolote mingi ba na ba mona ba konta likolote ata mona mbane ba to so banga ndenge nini ye lokola basalaka na ye basalaka makambo so mona kende kazali abi aza lokote aza lokote azaka mobali or que attention aza ina voyer de Dieu troisièmement ba camarade ba pasteur bato yo ba bokola na ye donc c'est ça a Flam ou ap Flam on a pasteur Flam Flam ozole ba koko pa pamba on est lipa na nguba ba bio ma bongo on se comprendre voilà sikoyo azo kozonga na image wanda ba camarade ba pasteur 4e membres bato mingi otanga na ba bana ba classe na biso mingi ba obikati bato tsabo ba fatira ba classe ngana yebi Vincent wana oh tika na yo na yebi bien et na classe kuta za ko suba côté ani na côté yanga et côté yanga ni ngata ko suba na classe pamba azo msami yoyo ngaza ko mona ye omoni et puis 5e bato ba moneska yo kola ba ndimo te ezaka mwa pasi ezaka mwa pasi mais obosani bato moko soko za bakisa basala nzambe mingi ba mona bokonta te ngala nazolo bande bato baza ba proche ya basali ya nzambe OK ozomona oya basali ya nzambe wana ye moko nzambe to juger bango mais nazolo ba bato yo na pesi ba catégorie ya bato yo bakota bokonta likolo te o bazalaka ba proche ya basala nzambe même ata babongo na mitema yo wana tangi wana donc c'est très important ngai mutu sa ya koluka église onga na kambaka abine koluka pasteur Vincent omi mutu adécouragé zana nani ka mutu balabala ti o ayebi yo o ayebi nga bien oyo monaka ba fartu tonga na sana abine nebile ko koluka kuna te elo ndongo de ka kusa c'est tant que bon zo mbala moko malédiction na ebite nzambe mutu ayebi pasteur Flam nzambe mutu ayebi elo ndongo zo koluka kuna nani olobi nani pasteur Vincent ah siko abengi nga na kombo na nga ya kala po mutu amona plaque ya yebi nga bien ah bilo benga yo pasteur Vincent nga bien na kombo ya Steve Reves wanted to go Mary Ward sa benga mama edibanga di kote le muna
On a combat kala. Voilà, combat kala. Voilà. Ya mwana sikoyo. Tako sana bomo bulu, bato babengo 120 dollars, 120 toko. Amoni ba komba ba pesa kabiso. Parce que mutu na comment passer ba lo benge ba komba ndengo na ba ndengo na. O ka ibite ke mutu utiliser mutu wana. Eza diable. Sikoyo po mutu na akokutana na Yesu Masiya te à travers bombo indanga. Oso comprendre. C'est très important ma menaza koloba. Alors bato basala mwa moke attention na bafo bamiracle e bafo bamiracle oyo ezaka ndenge nini po tifo tolobela yango soko omoni moto asali miracle aza komikumisa omoni te tik otak tik otak do ye nde moto asala eza nzambe te disqualifie miracle wana soko omoni moto yango osala miracle azobenga bato boya bikambo ekosalama vous allez vivre le miracle tout ça disqualifie miracle wana po ayebi esika kozwa yango osoka passer frère soko mutu tasali miracle mais même mutu na eloko te na repentance eloko moko te na nini te mutu wana azoyoka kaka ndenge azalaka exemple miracle moko mpe douter critère so ba miracle okomona mutu aosala ba miracle mais alingi osala ba pratique mosusu oyo même na bible eza na mutu na makolo te dans la bible eza te azofabrike yango ye moko des pratiques fondées et fabriquées par lui-même. Ben inspiration ça nzambe te ya yemoko. Azongo quelque part, asa ngo ba miracle. Et ça peut ba faut ba miracle. O bo se be mrengo sur ça la maka. Et ça phénomène manki ona. Miracle ko yokana. Yo ça mo $20. O ça pile muturanga na pesa mo $20 o bimi avec. O bimi ba. Et bon ça kufimiso. Mo ko kufimiso bo moneke ona molie. Ayamona ina molia te combien de dollars baba c'est soki 30 soki $20 abina kapara ma kufibisu lelo penza babo maemisu ay ko yambola après 4 jours combien des années tu vois donc ça très dangereux mais tout le caméra qui a solo na basali ya nzamba solo oyo soki nzamba tala ba mera ki monsieur sala na bomo na biso papa Flamme d'Angola yo ça pasteur quand même au moment yo moko zoka o ko na ndako bako ezolekela muto bina bigi beta parce que utaka pa na biso te et ça ko nzamba tia 4 na biso yote pa na pesi biso tuzo pesa na ne ko mikumisa na ngote ke boye na boye tala boye te na ko sala ngote pasteur Vincent Makela na lobi boye toza toujours kana miracle na lobi boye est-ce que ori ko tangela biso 5 églises na République démocratique du Congo to tseka na Kinshasa te to tseka na République démocratique du Congo tangela biso 5 églises oyo tango tala quand même na ba média on dit que à église oyo vraiment miracle oyo forme ba kendaka se baza na moment miracle izaka ya nzambe 5 églises oyo yebi baza osela nzambe na ndenge ya malamu 5 te passer frère bangana na kota na 5 églises te pour na nzambe te na blaza mutu te na koye ba ndenge ni passer frère moi zo tanga zo piéger moto ndenge ni non eza question on a tourné aux 5 églises ngai nazali juste président ya ko ba église za ba église za bien miracle za mais ba critère nde efundaka mais pour attaquer que 5 églises oyo nazomona oyo tala passer flamme makambo nzambe za très complexe yo ko kata église yo zomona neza fonto andene no yango na biso nzambe za vrai o ka église wana neza danger et bonne nzambe za ngo cimetière ozomona mwana tange ezali te parce que même ye moko Yesu Masiya atelemaka na temple bato ozopesa mabonza bato bapesi ebele mais mwasi moko apesi de denier nkolo na ngai Yesu ajige ke mwasi apesi koleka bato nyonso mais sona biso na sobo moto boye omona ke mwasi bato balingi nzambe nde bapesi ebele oyo apesi de wana alingi nzambe te wana bonzoto mais je t'avais que mwasi apesi koleka bato nyonso soko tali Jésus Christ na ba docteur ya la loi boy na musuni basa bato bo bazeko tambwa na on dirait basa na bosantu on dirait bazanga lisumu même tambo to bango mona il faut simba motema peso mbote mais Jésus benga bango tombo blanchir ben crédit ba race de vipère osomona donc moyen na kota na très parce que na ko tanga ya faux vrai ya vrai faux yemo ko nzaba yebi bible ke ko na nyose sika moko nkolo ko yemo ko pikola biso merci voilà lentement et sérieusement toza toujours na pasteur Vincent donc lentement et sérieusement tozo kendaka muke pour na to dinda na émission na biso moko na lelo pasteur Vincent papa na lobi boye miracle salami
miracle pena nzambe sala mbona pena bobi pena qui était au pena nzamba sali. Mais pourquoi miracle nzambe ko sala après quelques temps mutwana zongi susu na mabe azongi susu na pasi kwa zaki na mokala. Et ça peut-être mutwana tambola ki mabe ou bien zaki peut-être na éviter mais ko expliquer bana nzambe bazolanda biso. Ya moto wi ke miracle ba conserver ka yango ba bomba ka yango. Celui qui a miracle ça na bombo na ye, il faut aya ko sambela nzambe. Akota na église, asambela nzambe, pour être miracle wana e umela kati na ye. Pour bibe pe lobi yango na mukana mati. Après avoir mutu ko joa miracle, mili mabe ko makati na ye. Soki mutu wana elombe moko a remplacer na place elombe muso azala kite, sora mutu wana ko zala plus pire qu'avant. Parce que démon la mekati na ya que soit 7 démons Ba komi 8. ba comme 8. Voilà. C'est toi ça plus dangereux que Aliboso. Ozomona ngala ndimela ka Jésus, na ndimela ka maloba na ye, na za un chrétien pratiquant. Voilà. Donc ba to so ba zonga na mabe et zonga na kabo parce que ba miracle c'est mais aligite ko fanda na bunzambe. Aligo fanda kata parole te et ceux qui me disent yengi et c'est place ko fanda et ozonga na ndako nango soro mtengo za la plus pire que les Caliboso. Voilà. Voilà, pasteur Vincent, lobby miracle oui salamaki na etonga o nzamba pesa yo kamba. Tango yo monaki mutu ba yaki na ye à la goni. Nzamba sali miracle. So kati na yo o santaki nini? Avant de répondre yo tout d'abord, tu sais nous on anda comme mutu ba yaki ni awa. Voilà. Ba maki ko même. Voilà. Et na meka ko prier pour ne awa, na prier pour na ye, na prier pour na ye. Pas si penza et si la qui peut dans malamu te fort le basolo. Mais non qui moni monter même single bi a ne tonga. Parce que la église yakolo c'est l'endroit, c'est le lieu approprié que Dieu a choisi. Pour na ko biki sabatu, pour na ko teya batu. Pour na ko fermer batu. Église c'est ce qu'on sakana ngote. Attends ba tout so église bâtiment, nzamba zalakate, boina ba salere. Et ça manque de connaissance. Église locale est très important. Est-ce que oyo banoko kamateya, o banope so frana yo, o za papa no mulimo, o banope sa dîme na yo, o banope sa omo na yo, O zo ba témoignage. Quand ba témoignage té, o zo kamateya, o zo ko faire expérience na yo personnellement na Nzambe, o zo sala intimité na yo, na Nzambe, c'est dans l'église locale. O zo ka pe ba to su oyo Nzambe o sala bango, et zo ko fermer yo, pour pe so makasi. C'est très important. Alors, tu as l'église. Parce que l'homme n'a pas d'Anzambe. Je suis un pasteur, un évangéliste, un docteur. Mais Nzamba a une dimension spirituelle très élevée. Le corps a ganga Nzambe. Et je suis une dimension où il miracle que je comprendre. Et Dieu a fait ça. Tu as prié. Et je suis sur place. Et ça li kukumate matambo li penza kei abiki ozomona ngai moko na komisa ka Nzambe na mikomisa te ke bomoni po esala makana ngo bale bele leki moi si nanga zali awa combien de fois Nzambe abiki si na maboko na ngayo maladi pena baine pena awa ko bibine l'hôpital baine awa paf abiki ngoso yamba bango tuna bango de ça makambu esala maka moi si nangai ba poisona kaye bapoisona kaye mais la bolingo Nzambe ko so afani kaka boye Nzambe lobi nanga lobi kende kuna tala makambo ezoleka na ke kuna soki mo azalaki awa ndele a témoigner ndenge poison manga na nzoto na ye miraculeusement osomona donc n'était pas toi ça qui reprend ni poste pas dingue qui te to bala na so dingue te tout ça ndenge nini tout ça ba ndenge ba yini kaka ba so ba ge ko sala mais Nzambe bikisa miraculeusement miracle moko ba ya ko sakana te mais na mikumisa na ngote na mona ngweza normal mama na nga va kufa papa flamme grand frère na premier awa attention mo ba jouer ça te ça les gars une émission maman botinga va kufa 3-4 fois akufa na bonda pone alamuka yaya na ngaya Timothée akufaka ngam na bonda pone ye alamuka émission za na kati ya chaîne na biso osoka na apela ka pe liboma trouble bena ko beta batu dimanche moko na prière pona ye sur les champs azongi pardon normal et ça on miracle salamaka et salama ngana za awa na kisasa mais ça retenu c'est les gate azaka no land
ayebi na orienta kaka mais miracle ya grave sama na vie na ye azali koluka ndako azoluka so badini wana nzambe apesa yango nayebisa ye tala makambo nzambe kosala boto prier esalama frère selena na mwasi ne mama Jackie nayebisa bango mbote mi nalingi bango mingi miracle moko tosamba na famille na bango tokokolo bango aba te osomona ifeke bango moko mosusu babengi a partir na poto batémoigner on nzambe asali to miracle eza nango eza matabisi ya baministère nzambe apesaka biso un vrai serviteur de Dieu nzambe faut utiliser eza ndenge wana bon pasteur Vincent Makela nalobi boye ndenge nini mutu oyo abiki miracle ya nzambe ndenge nini akoki koprotéger miracle wana yebiso bandeko bazolanda biso oui somme tabiki miracle ya nzambe na conseiller yo ko se contenter kaka teke na biki esili parce que oki obika na malaria mais sida ezali okobika na sida coronavirus ezali osomona alors pour se protéger soko biki bikamo ya nzambe nzambe asali yo ngolu tikala na maboko ya nzambe tikala na maboko ya babati na bapate balesa ko matiti mobesu po biloko wana ezonga lisusu te secret monene eza yango wana ozala assidu de la parole obangaka nzambe oleyaka bile ya molimo chaque fois vraiment biloko wana ekozonga su te obatela délivrance na voilà lentement et sérieusement tozokende moke vers la fin ya émission na biso napesi mbote na Evno Masamba Eli Dynamique napesi mbote na Héritier Kasongo mokonzi ya Bruxelles na R Kelly Photo Shalom Boss Faustin Mambote napesi mbote na Frank Jobu Musoko toujours na Panama Dudu Lumbu Dugala na Panama moninga ya Igen Vibululu vraiment émission internationale yango yo napesi mbote na Priska Jeko Ali Budiaki et sans oublier na couple Ziguratoko émission internationale yango yo Fabrice Kimpala na pesi mbote na pasteur Ediamine pasteur Tetenda ya évangéliste international Ange Mwamba l'ambassadeur. Voilà, pasteur Vincent Makela, Nassio Ekoyo la dernière question ou bien avant dernière question. Na lobi bo conseil nini oko s'adresser na basali ya nzambe to benga basali ya nzambe. Na basali ya nzambe nyonso oyo yo ba osala ba faux miracle. Conseil ni opesa ba. Avant na pesa toli na pesi mbote papa Jacques na mama Pauline na Canada nzamba le kana pambola bango. Na sala toli ya kopesa bango te. Conseil exacté. Donc bako baka. Va continuer na bango lokola bango ba sepela ki basa na Satan. Satan a influencé ba ministère na bango, influencé ka l'église na bango bakoba. Les antia ba ponite. Yo ka so biso me na Facebook conseil de batiki. Ba pekisa ka moto. Ba yo ka kote. Ba kote bango na ngai petit pasteur wana. Un petit serviteur. Voilà. Moi pour savoir ba me ni les antia ba continuer kaka courage va continuer mais beba keli felizali ozo gloire mukili mais okena ngwe pa ite mobuta kena na mbongo ne nyosu te bato mnene ba bemba saulona bakufa bakena bandako na bona gombete ni ya mbinza ni ba mituka nyoso osali zaka poka ka bato ba mona yo bakumisa yo mais suka yo na zana conseil ite nzamba baki yeso baki ye moko mutu akoya kolongola matita mabe po atika matita mabe ya mala voilà ce que tu as dit na ngambu ya batu ya mabe ce que tu as na ngambu ya batu ba osala ba miracle ya malamu izo te ba nzambe conseil ni ko s'adresser pas non parce que batu mingi ba komi na mabe bazalaki na malamu babandaki malamu ba komi na mabe ce conseil ni ko s'adresser na ba pasteur na ba homme de Dieu o bazo sala miracle nzambe azana ba mwelongo conseil ni ko s'adresser na ba wana nde bazaba ndekondanga na joso wana bango voilà na ba bo ke ba kanga na Yesu batika na Yesu miracle zelo komoko et komisa biso ba na lolendo te bomoni homme de miracle bona bo to te to tikala kaka simple to sala humble yemoko Yesu ayebi ndenge nini akobatisela yo oyo ezangi ato sa ba miracle ndenge nini to matisa nde Yesu biso to kita ndenge Jean Baptiste alobaki esengeli ye amata ngai na kita noki kosimba ta songe ya singa ya sandal na yete c'est Jésus nde Yesu nde bisote yende atosele ya ndenge nini ata batu bangi ba bengona mu Congo po bango ni sokelo ne ono salama te boya yango
loba yesu nde to zongisa lokumu epai na ye. Voilà to na kopesa bango za yango. Voilà, lentement et sérieusement tokomi na suka émission na biso pasteur Vincent Oizali, dernière question na ngai na lobi ba préparatif nini oza nango na etonga na Nzambe. Bon, on a tout ça na mabondeli ya suka mbula. Tozo prier 2 mois et demi oyo to prier na suka mbula pour to le kana ko intercaler, to le kana ko dévancer Satan na misana mabel ngo sala bombo na biso et nazo la c'est pas appel na ba pour na ba na poto so communique to ko prier kana yo to ki ko sala ka na yo partage numéro na ngeza wana bengaka et ko biso. Et puis toi na posa pa lisungi to tonga et tonga ya Nzambe toi na posa lisungi photo sala Nzambe place mo kitoko o ngwate le palo ko na ndenge senga so Sylvie na se moyo basali ba bazana États-Unis yo pesa ko pesa contribution na yo bana nga nyonso bolinga kam pasteur Vincent bolinga ka Yesu na biso vraiment botsa mo loboko e ko sala bongo malamu tika Nzamba pa mo pasteur Flam ndengo ya menga sur na plateau na yo vraiment je suis flatté. Nzamba za na yo apambola pesa bomo mulai. Merci. Ba dédicace on a dédicace on ko pesa mbote. Na pesa mbote na famille na ngai l'église Verde Bereka na pesa mbote pa ya Josué Bramo yo afumé biso sans oublier maman Bene Nzamba za ne longo mwana biso bana biso nyonso tout ko bana wa liboso na suka mwana tanga bakomeza te Nzamba le kana pambola bango na pesi mbote mingi et pas ya grand frère nga za bongo na France siskale mbote maya nzeza Espérance na kela Nzamba pambole et le mwana mwasi na ye mama Bita na pesi mbote na ba banso o balingaka ngai te bayinaka ngai baloba mabepo na ngai na pamboli na komone sur masia pe na pamboli pe bato yo balingaka ngai. Que le Seigneur vous patafiole. C'est votre bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Vincent Makela Meshak. Voilà. Voilà, lentement et sérieusement, comme na suka ya émission na biso ya mokona lelo na micro, c'était votre humble journaliste le pasteur Flam d'Angola. Na caméra tozaki na frère na biso Josué Bron, Josué Bron de azaki na caméra grâce à Cédric Makela l'homme valable nde bokolanda ba image oyo na bandako na bino. Voilà, pasteur Vincent Makela. Na pesi mbote mingi pa ya petit frère na ngai pa Koko l'homme paranormal. L'homme paranormal. Na pesi mbote mingi skazali pe na ba so bazana korombol Nzamba leka na kopambola bango na famille na ye na ba servant de Dieu, ba serviteur de Dieu église de onga na zo kamba vraiment balinga mingi bazo supporter ngai na faiblesse na ngai na malamu na ngai bazala kana ngai na Nzamba pambola bango. Na pesi mbote na bato balingaka etonga na biso panzana. Oba linga ke panzana na bisi bango mbote mingi oba linga tonga Nzambe kufa ngana kweya bakanga na sente bakanga na yibi bakanga na escroquer mbote na bino nyonso Nzamba pambola bino. Voilà, on ezaki mbote ya référent pasteur Vincent Makela na pesi mbote na mon avocat en direct de Luanda maître Melchisedek Panzu na pesi mbote na ba avocat na ngaka ko bazana République démocratique du Congo maître Daniel Tumba maître Idi Amine, mon avocate Cambeze, na pesi mbote na bana nyonso ya maison de prière et de solutions, que Dieu vous bénisse abondamment, et sans oublier les amis des pasteurs Flam d'Angola. Les amis des pasteurs Flam d'Angola, vraiment je vous l'offre beaucoup. Nzambe azanabino. Donc na pesi mbote na héritier ka songo mokonzi à Bruxelles, na pesi mbote na basala Nzambe nyonso o bosutena ngai de loin ou de près, que Dieu vous bénisse. A Bondama, na pesi mbote na Vinciane Kitenge, na Francine Dipinda. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona Nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.